Ready wana na tongo aye singa yete na kiko kota na kwa Nzambe sima na kwa Nzambe zela ngai tuokelelo bilaka na s'apprêter après qu'il na s'apprêter pour que na kota na kwa Nzambe na ngobike suka ya ba 8h wana ye papa ye donc là il est 16 août 1970 aye kota ngai alipo apesinga machete yote machete na zumbu ya kela na sekuna komi esika moko alobi bo okota moke na esobe kotosa okoti na esobe avant tokota na ramba tokoti na esobe wana kotosa tofukami ntango tofukami aliyo bandani bongo ntango akaliya ntango asilisi chef yango natikeli yo ote obanda kokataka bilanga obanda kokata bilanga yango ekosalisa yo yango mpe ekosalisa yo na makambo ebele na famille epuis yango mpe na bilanga okosalisa lingomba kasi kolinga te kozalaka associé donc mibabengaka na Kikongo bilanga kotia ntwadi te na motu osoko tia ntwadi na motu ntango lingomba akosenga ntwadi wana kolinga te kekopesa ebele na lingomba ndenge wana te alakisinga makambo nyonso nsima aye koyebisa ngai ete likambo tokangi biso misato donc ndenge bakendaka na Kinshasa kuna na mariage likambo batikalaki kokanga kuna na ntango wana bango soki bakozala te tala ndenge kokosikana limangi oye likambo na obimisaka yango te me na kobimisa yango voilà donc il a été le 16 août 1970 il a fait un mercredi donc il a été na bangonga koya ba 10h wana ayebisi ngai ke likambo tokangi